Bana notre père bana CFC bana Codef mbote nabiso et sengo ezalaka yanga kokuta na bino à travers émission nabiso CFC News. Awande sika wapi tozwaka basango ya CFC tozwaka ba programme pe information nyonso ya centre évangélique de la foi en Christ Lingomba Oyo Kambami et Père l'homme de Dieu, l'évangéliste international, le porteur de Christ, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi Oyo Wapi Ezana Avenue Bombo 8318 na commune ya Njili wana na quartier 5 Kalatoze kobenga arrêt l'Angiloise to kobenga ngo arrêt de la foi. Programme nabiso ya chaque semaine boebi chaque mercredi tozaka na culte de combat et de délivrance des familles oyo tobenga ka Codef mercredi oyo tokozala wana déjà à partir à 6h et longona mombu na kolo l'évangéliste international le pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi yango na eko pesa mbela to pe ko benga yo mutozolanda biso culte ya combat et de délivrance des familles na mukuse to benga Codef et pona ke église te. Peu importe ce que sambelaka yaka to sangana to bonde la kolo Yesu Masia Nazareth nzamba solo pe ya bomoye nzamba tata na biso Mayata pe to ko tato la bonene na ye na oyo azosala kati na biso tango yaki tsaka kembo na ye kati na biso to monaka bikamwa to zongiselaka ye kembo pe ma sanjoli yambo te to kota mozindo ya liso na biso ya lelo na kosepela to landa nanu moma ya louange ndenge nini to kumisaka nkolo to binelaka ye to yembaka mpona lokumu ya Yesu Kristo Nazareth nzamba solo pe ya bomoi na bakilte na biso ya Codef to landi bongo tozonga tokoba liso na biso. Maintenant, c'est la noce de mon père. Bonne année. Maman ya malinga vouloir ou pas finir quand il ne lui ressemble. Maman ya malinga omoni mula ya sika. Vouloir ou pas finir quand il ne lui ressemble. Maman ya malinga omoni 2023. Anzaba kale ozosimba bilaka Jésus. Inana yo. Vouloir ou pas finir quand il ne lui ressemble. Maman ya malinga oza mwana bilaka. Maman ya malinga ozosimba ba promesse zone. Voilà. La bénédiction. La bénédiction. À l'élévation. Élévation. À la prospérité. La différence. Et la différence. La différence. Élévation. Élévation. Et la prospérité. Plus fort. Satan a looking Sa position. Voilà ma cama bébé libérée. Mais sont comme ça. Ah, mais là qui va. Voilà. Dans la loi bébé. Yes, on ligne comme moi. Bonne année. Kolo Yesu. Lola ya Mabina. Hey, Emmanuel. Lola ya Mabina. Hey, Kolo Yesu. Lola ya Mabina. C'est parti. On y va. 1, 2, 3. Salamon à moins solo. Salamon à moins solo. Ya ya.
obinaka wapi yo et bouge danse danse bouge et bouge danse danse bouge kolo Yesu lola yamba babina yaya kolo Yesu lola yamba babina tombola maracas tombola tombola todo bouge 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 saute 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 Bouge, bouge, bouge. Bouge, bouge. Sautez, sautez, sautez. On va. Bouge, 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 bouge. Mololo, mololo, mololo. Position. Bouge, 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 bouge. Banane. Ah, c'est bien. Je le veux, je le veux, je le veux, je le veux, je le veux. Ah, c'est bien le veux, je 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 le veux. Ah, ce qui est dans ma boy. Na bona, na boy. Eh, ce qui est dans ma boy. Na bona, na boy. Bana ça se passe en bien. Eh, on lui. Bouge, 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 bouge. 6, 6, 6. Kita mokenas, kita mokenas. Vamos. Música. Voilà. Aïe 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 aïe. Sabati. Voyons beauté, et Kaboli na banguna. Ah, voyons beauté, et poussi banguna masika. Hey, voyons beauté, et Kaboli na banguna. Ah, voyons beauté, et poussi banguna masika. Eh, toque. Mololo, mololo, mololo. Yoka, sensei, et le gona Yeshua. Pio, pio, pio. Bagona na biso. Ça on a moins de mots. Oui bien. Tout ça on a une différence. Si on est plus loin encore. Tu es là l'icolo mais tu es plus loin. Parce que tout ça différent là-bas. Allez, salabou, salabou. Salabou, 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 salabou. Nicolo, Nicolo, Nicolo. C'est, elle va monter Yeshua. Pio, pio. Bagona na biso. Bonne année, plus haut.
Encore. Bonne année. Plus fort, plus fort. Encore, encore. Et toque. Bena, 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 moniama, bena. Yaya, bena, moniama, bena. Bamboli, yo, lukaga. Bena, yaya, bena. Élévation, yo, lukata. Bena, yaya, bena. Plus fort. Sans la bouche. Allez, Guinée. Guinée. Guinée, yaya, Guinée. Yaya, Guinée. Guinée, mama, Guinée. Malembe, malembe, tukuendila. Guinée, mama, Guinée. Malembe, tuku. Saïs. Guinée, mama. Coupé. Kita moke, pona lo kupa, yaya. Guinée, yaya, Guinée. Guinée, mama, Guinée. Malembe, malembe, tukuendila. Guinée, mama. Coupé. Kita moke, pona lo. Yaya, amor alendana, Guinée. Yaya Gina, amor alendana Gina. Yaya Gina, yaya mama Gina. Yaya Gina, aleme maleme tukuanil. Yaya Gina, aleme maleme tukuanil. Ah, upi. Tomolo. Tomolo, 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 yes, tomolo, 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 chassi, tomolo, kiti, 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 pio. Kiti bokontina yo Yesu, meleki makasi. Nania. Nana kolongolo yo. Bota bota yote, tabapaka bapaka mikolo. À l'instant même. Nakotombola kito yo ya bokonti. Ya Yesu. Kito yo lele. Kiti bokontina yo Yesu. Chassi ya Seigneur. Nania. Bota bota yote, bapaka bapaka mikolo mama bilenge disite. Nakotombola kito yo ya bokonti. Vana. Hello. Kolo Yesu vanele. L'année 2023 tolobi masiya. Voilà. Yoka. Conforta kutute. Toponatse. Napende na lola. Élection kutute. Tofotate. Gwene na lola. On y va. Salamon a moins fier. Ok, y'a fier, 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 y'a fier. David, y'a fier, David, y'a fier, David, y'a fier, David, y'a fier, David, y'a fier. Oh, c'est parti. Hey. Wapi bapongo, c'est parti. Mata, mata, yeah, yeah. Mata, mata, pongo, mata, mata, Lio, 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 Merci frère Nathan Kifuta, merci mingi frère Gauthier Kele Binoba ye bozo sala bilili yango, merci na département ya presse Mobimba. Wana botskolanda moment ya louange ndengeni to kumisaka nkolo pendant ba culte na biso ya CODEF, culte de combat de délivrance des familles. Bien aimé na ko benga yo
Yom tozolanda vidéo o lelo yom tozolanda biso lobby mercredi à partir de 6h to bandaka déjà prière to yaka ko buka ko kwisa ko bebisa ba lien ya famille ko bebisa wapi esika bakanga mabota na biso pe to lukaka délivrance ya ba vie na biso na tongo ezaki de combat de délivrance des familles na pokwa tozana na soirée de combat bien aimé na eko benga oyaka nebi problème na ote peut-être aux un problème à concevoir depuis au bala aux obota te ba bengo stérile et combat mais la milangi yaka Yesu Christ en Nazareth yem to pesaka mabota akopesa mabota to moni yango ba te belé ba ya ba stérile kasi leo ba koma ba mama pasa leo ba koma bana ebele to tatola ka bonene ya Nzambe yaka ozobela ozana problème peu importe grandeur to problème na yo Jésus-Christ Nazareth, Azali Kolo, il y a problème. Non. Il a reçu le nom qui domine depuis les cieux sur la terre et sous la terre. Nous croyons en lui, nous croyons au nom de Jésus-Christ Nazareth. Oh wapi, liboso na kombo na Yesu mabolongo nyoso ezogumba maneko benga yo. Ne kaka natalista yo ke yo zaka na kondima. Ke ngai na kobota, ngai na kobala, ngai na ko voyager, ngai na zobela menazo bika au nom de Jésus-Christ Nazareth. Comme moko pesa mila biso Yesu Christ Nazareth pe kozwa lobiko avant tokoba na kosepato landa susu quelques témoignages ndenge nini elekaki pona bandeko oto bondele na bango mercredi passé kaka na prière wana tozoi quelques témoignages tolanda bongo tokoba susu lisolo na biso ngai mama chouchou na Kasongo nazana maro na landaka naza musala nzambe diagonesse l'église Songolo na bandai ko landa pasteur de la foi na ba internet bon eloko ya liboso enseignement moko apesaka ya parcours d'un héros vraiment ezaki touchante parcours d'un héros alobaki si réellement tu crains Dieu soki yo obangaka nzambe et que ozomona ke makambo ezo marché te continuer ko bondela ti okomona ba kostra e ko fungwa même si porte na ne fungwa mite ba kostra e ko fungwa mapona yo mwana na nzambe enseignement wana na milela kana katanda na koma ikolanda bango de minuit papa landu pasteur Herbi bango nyonso na koko banda prière de minuit 6h pour na mona vie na ngate na banga kanzambe donazo mona rien ne marche nazana mwana nanga ya 13 ans bon je ne suis pas marié donc nazo tala makambu ngana kiela na mboka wana timu comme sous pasteur de la foi lobby il faut retourner au pays bénédiction no ezana Congo Congo bazolo baba kuluna il y a la souffrance là-bas comment je vais faire à confirmer na basuzui décision na ebisi mo na photo kendi Seigneur alobi bénédiction na biso za na Congo na komi awa yoka pasteur de la foi émission na ndoto pardon ezalaki enseignement il y a pasteur de la foi que belé bakanga mi étranger bazo nyokwama mais ba bénédiction na bango na bamboka musu bazali ezali kuna te ezali na mboka epai bango bauta mais bakendaka batuni volontaire nzambe te ndetangu na enseignement na le na moni bakostra bandi kofungwama nga na lobi fondation na ye kozonga na yaka chaque mercredi awa na Codef na yaka mercredi mwana ye kobelanga mwana saki crise na memi mwana na hôpital à Bobila Dawa samedi na pokwa lundi médecin tangaye alobi l'enfant si elle est morte nga alobi c'est quoi oh ma fille elle est morte nga bino nzambo nga na yoka ya de la foi oya Herbi lokuta mwana nanga kufite malgré nga na momu na nzambe Seigneur a confirmé nga ite tangu leki nanga sambe la kawa tanga yiko la nanga l'hôpital to kote na ambulance na bandi ko bele la nzamba mayata. Nabi, si le type là, il prie le vrai Dieu. Seigneur, si le type là, ma camarade n'a pas qui balobi moi na ma collègue comme donc l'enfant n'était pas là. Nabi, non. Quel type Mayata? Non. Na bandi ko bele na nakati ambulance nzamba Herbi Mayata na ningina bino batu boloba inga na yao. Mengana yao wapunga na yako kunda mwana jamais. Petite sœur nanga zaki na kati ambulance to komi Saint-Joseph na lobi bo précédé. Ba précédé na Saint-Joseph to zaki na mbongo te na komi directement na réanimation. Ba komi ko pesa ba kiso fele o ezalaka te. Ngana lobi na nzamba Mayata na yoka kuna baloba foi kaka wana foi
foi. Na réanimation. Bazo monanga comme un génie. Au semble ngala isi bango nzamba mayata zali awa yaza mtafua bino bo sala kama sala. Mwana zatu ngabe azali. Mwana sali 4 jours à l'obarate alinga na rate j'appelle le Dieu de Mayata. Kitana lingina mona yo mtolobaki na ngana yawa bénédiction ezawa. Mwana yeko lamuka. Mwana bimi ake bete la Yesu Masia Nazareth maboko. Toke na pédiatrie ba mbongo nanu na nyonso esili ba ko pesa ngai facture ce qui y a ba 2 millions c'est comment là ba $1,200 donc une copine la na binzamba mayata na foi akosa nazo banga te copine nanga zui charge a foutu hôpital a zui na charge ya mwana na ngai pour akende kotanga à l'étranger donc j'ai béni l'Éternel. L'équipe non yoka dans cette église. Si vous voyez les gens là, bateau bazana nzamba solo. Ce qui biso tozo bonde la l'éternel tozo mona neti. Et si ko eza likolo e pa nzambe. Nzoka eza na mabele. Bozo ba valeur ya esi ko te. Bozo ba sala nzambe o valeur na ba. Ils ont un vrai Dieu. Moi je prie. Je suis servant. Je n'ai pas peur. Moi j'ai besoin de Jésus de changer ma vie. Je n'ai pas besoin de l'église. J'ai besoin de Jésus-Christ de Nazareth qui me donne un écoute. Je change ma vie. Oh Dieu, il y a un Dieu dans cette église. Dieu est vivant. Non, le type si, il a rencontré le Dieu d'Israël. Nzambe Abraham akutana na ye. Le Dieu qui a sauvé ma fille. Oh non. Ce que Zala qui a. Merci maman. Yes, Masia Nazareth a continué au sein de l'homme. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nzambe so tatolia zuikebo ausale lo lisuku. Amen. Tika Yesu Masia Nazareth nzamba kondimana na tombo malisu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le grand vainqueur de Golgotha? Nzamba kondimana biso akosa te azana pomoi. Nzamba mafuta te ya singa te ya mai te mais nzambe yako ndima. Il s'appelle le chef et le consommateur de la foi. Acclamons très fort le grand vainqueur. Il est Dieu. Tous en posa ba église, tous en posa Yesu Masia Nazareth. Bien dit. Tous en posa ba Congo ya ba église te, tous en posa ya Yesu Masia ya Nazareth. Et pesa mela e Congo likolo ba Congo. Nyonso. Merci. Shalom église. Nga frère Gilles Dandombasi. Bon, ngai na santa passe mo na kata mutema. Na bota mwana ngote. Na za na ngopete na fi na ngame kana kimukolo mo sentir mutema na ngalo ko mo vimba na ndenga kati. Na mela pe ki cité parce que na hôpital mo ba bisinga ke oh tantôt ça fait à gastrite, de ça la bon mais mela ba kisi oyoka bien. Bon na mela ba kisi o ba komela na mela mais j'ai solution te. Mais ndenga na yaka na CFC na bisa nzambe ngai délivrance na ngai na lingité et la ngana nzela ya nganga moko to mama moko songolo kuna bengi kene kuna biso apeso kisi koyoka boy na ba ngaka na juste na CFC dans la délivrance le to e prière lelo ti papa osambela ti osaba déclaration bo simba esika sta rabino passe na simba ki na mutema nanga place au ma passe 8 anga na se atolo na simbi wana tant papa no déclarer na senti le rôle liboko moko e simbi ngai na puissance mona kati nanga mbalama na komi ko kosola mbalama na kuei na kiti na se na ndi ko kosola sibitima ndi ko bimisa bakrasha na sanzi na senti so na pema kasi boye bapanzi a mesa langa papasi maintenant on a pema tati place déjà sous na pema kasi pour sala la ça que oui ceux qui sont dans cette délivrance oui délivrance est côté en tout cas nzambe ya papa na biso mayata nzambe wana atomba le papa na biso makasi koleka tika balo bango makasi tout est bien nzambe oto sala la nzambe ya solo pe bomoy ata nzambe ya kisike akufa te kasi mingi sekwa na kwa Golgotha yana ko tombola nzambe wana azone lokumu. Merci beaucoup. Tombola Yesu Masia Nazareth na maboko na biso nzamba zo lokumu.
témoignage nangai onzamba saleli nga na tongo de l'eau tant tozo prier papa lobito teleman makasi ezaki tetema nazaki na opération basali opération ya gorge moi na ganga makasi ezate nazaki na kati ya chambre na sala nazo sa prier na kati ya chambre na bi zambe makasi ezate papa bito telema nazo koko telema te nazaki ya kovanda mais na sentir onzo mutu moko a telemisinga no kinzoto pepele na telemi na komi ko prier makasi na sentir nzoto nanga penda pepele kimia ma douleur ezali susu te na gangi pourtant na koko ganga te na gangi voix ezate parce que na zone opération na gorge mais na gangi nzamba na pesinga liberté na sentir onzo eloko moko kilo moko longa na nzoto na komi libre vraiment na ko témoigner vraiment bona mwanzamba papa mayata zo sala ya mingi ezali mais na ko témoigner o asaleli nga lelo yango na pesi nzambe wana merci papa mayata nzamba mona yo merci Aya kolopa mona bino pona fidélité na CFC nzamba pambola bana notre père union sona oboza awa na oboza libanda mboka prière eza na frontière te tant osambela se concentrer comme de bautolo bauti Maroc peut-être yo so ya osambela distraction batu bazan étranger bamona kandesi bakoma mbala moko awa ba ko luka nzamba mayata alors tant oza awa yeba que il y a un Dieu vivant et véritable Jésus-Christ de Nazareth oazela ka yo na rencontre so na motema na yo ozo kumise ozo binela ye ozo ko adorer et puis olukiye akomi monisama témoignage à travers témoignage to pesa nzambe merci to tatol bonene na epo minene oyo asali kati na biso à travers témoignage to talisaka batu tala oyo nzambe asali kati na biso aza capable ya kosala mpe kati na yo et puis toyebisaka munguna satana a échoué Yesu Masia Nazareth alongi na ye tala akangolinga abikisinga apesingai oyo na lukaki ane ya différence oyo bana notre père bana CFC tozotatola bonne na nzambe pour déjà ba différence e bandi na lobaki yango toko vivre différence na ba santé na biso na ba finance na biso na ba projet na biso na misala na biso tina ba poche na biso tina ba famille photo vivre différence parce que eza ane différence nzambe oto sela ko Yesu Masia Nazareth akosa kate akosa Abraham te bon akosa mwana mayata na likambu nini akosa te photo vivre différence wana quelques témoignages bolandi moyen to chanyo so ezalité kasi na iko benga yo yaya ozana lemba ozana njili oza wapi ozana kasavubu na kinchuka yaka to bondela ko Yesu Masia Nazareth tala batu bauta maluku batu bazota malioka bazo pe bazo mona loboko ya Yesu ya nzambe Jésus-Christ Nazareth bazo tatola bonene na ye bongo yo mto fani nini etungisaka yo peut-être exemple santé maladie ezotungisa yo peut-être na mona ba famille basi kitoko po babala raté babota ka na famille soki mutu abali akobota te yo zo se retrouver na kanini neyebi ke eza nzambe moko akufelanga na yo epai na nyonso eza possible yaka tobondela déjà lobi mercredi na avenue Bombo 83-18 kala tozobenga arrêt l'angeloise so uti pongabi uti bongolo uti kasavubu uti rompenga bazwa kaka njili Sainte-Thérèse au commune à Sainte-Thérèse, tu poses une njili Sainte-Thérèse d'Okolo. So comme na Sainte-Thérèse, tu n'es église de la foi, au lac Sayo, au poussin ka moi mkenga zo ke na makolo 5 minutes au commune à Jésus-Christ Nazareth nzamba solo pe ya bomo. Na zo rappeler que le 20 mars oyo, tozo banda convention ya ba maman femme de la foi, femme qui attire la différence, on a thème le 20 mars oyo. Kasi lobby mercredi, tu as deux kilts, na tongo kilt de combat de délivrance des familles, na pourquoi soirée de combat et de délivrance. Yaka na tongo to bon de la Yesu Masia Nazareth to besoin ba délivrance ba vie na biso pe ya mabota na biso. Merci na bino so bolandi biso na ce plateau landa moi extrait ya prédication à l'homme de Dieu l'évangéliste international ya culte ya mercredi passé bongo to zonga to sisa liso na biso to landi. Bunga kitango zokende ozana bébé no na maboko ozana vie chrétienne no malamu na maboko ozana mbongo no na maboko ozana musala na yo na maboko ozana visa na yo na maboko ozaya ya na santé na yo na maboko ozana nyonso na maboko ozobima maboko pamba te siko awa yo ozana confiance en Nzambe ozo apparaître na biloko nyonso na ina pesa yo 5 points oko simba diront année oyo nyonso sur le plan physique yambango sur le plan spirituel
et banda ko vivre nango aussi le plan physique. Soko simbi biloko. Bien aimé, okozala monte sengo na année 2023. Dans lobby, dans l'apparition, il te faut. Dans l'apparition, au Tchango loko la sous-thème, il y a 10 pas pour pas. Dans l'apparition, il te faut. Ezo senga yobo. 1. Connaître que l'Éternel est ton berger. Connaître, il te faut connaître. Il faut oyeba ete Yahweh Nzambe azali mo bateli na yo. Et lo liboso 1. Au commis point 1. Il faut connaître que l'Éternel est ton berger. Yangwana David, dans le premier verset à l'obi, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Ngai nakobanga nani. Yahweh azali wazako sunga bomo inangai. E ngai nakolenga nani. Et là, c'est parce que David a compris que Yahweh Nzambe azali mobateli na ye azam mobateli mpate malam. Oya l'équipe biso parce que biso sali biso comme. Mais c'est lui qui est le chef de l'église. Et là, quand bien aimé soko lingi makamonion so tango disparaître. Au lingi ou apparaître dans kem ou apparaître avec tout ce que le Seigneur a bien préparé pour toi. Bien aimé dans le Seigneur. Et là, il faut faire confiance à Dieu. On a l'objet connaître. Connaître que l'Éternel est ton berger. Connaître l'Éternel est ton berger. Nazo reconnaître. Nazo yeba que Yahweh Nzamba za mobateli na ngai. Ngana kobanga eloko te. Au commis psaume 23, na verset 1er. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Le kolaza berger nanga. Je ne manquerai de rien. Yahweh Nzamba za mobateli na yo yeba yango. Le kolaza mobateli na yo yo okozanga eloko te. Oko apparaître na biloko. Yango eloko liboso ya mwana. Yeba ke Yahweh Nzamba aza mobateli na yo. Jean chapitre 10, verset 11. Jean chapitre 10, verset 11. Jean chapitre 10, verset 11. Jean chapitre 10, le verset 11. Je suis le bon berger. Yesu Masia Nazareth alobi nazali mobateli malam, mobateli mpate malam. Je suis le bon berger, mobateli mpate malam. Ce que ça n'a pas battu l'impaté ba déceva yo. Ce que ça n'a pas sali na nzambe ba lelisa yo. Ce que ça n'a pas sali na nzambe ba memela yo passe na ba sakoli na bango na matea na bango e kabola o na famille matea na bango e kabola o na batu matea na bango o e komisa yo motema mabe motea na bango o e chao musika na volonté ya nzambe me kolentama na ba posa na bango bien aimé yeba ete nazo présenter yo ce soir mon bateli mpate malam. Yesu Masia Nazareth. Alobi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Merci. Mobateli mpate ya malam apesaka bomo inaye epa ina bampate. Yaya kosala batongo kili confiance te. Salanga passer confiance na liloba nzambe o nazo talisa yo. Salanga confiance loba amen na liloba na nzambe. Mais kozwa kondima na yo ko cha yango epa ina pasteur te. Parce que pasteur a copé sa bomo inaete pona yo. Nous avons qu'un seul bon berger qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Yena sali le bon berger. Yango Bible dit un bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ata to imiter to copé sa bomo inabiso na nzela ba sacrifice. Mais to copé sa vie na biso boyete. Soki mpate moko azobela balobi po abika esengeli pasteur a qui pesa bomo inaye bien aimé au monde abisote to yo pesa bomo ipo yobika. Oui, parce que makila nangai ko pesa bomo ite. Makila nangai eko bikisa mutute. Mais esengela ki ye moko mo bateli mpate malam. Aya ko pesa bomo inaye parce que le sang de la rédemption makila ya Yesu Masia Nazareth ya mondeza makila o pesa biso bo bomo. Kobanga ke lokote.
Ce que traverser bien 2023. Et c'est l'année à différence. Papa, maman, frères et sœurs, à tous ça nanzelo soyo kanga. Ce qui olingi olekisa année au malam. Ozana taxi bis oza wapi ozoyo kanga na kati église. Ce que olingi olekisa année au malam. Kosala batu confiance te okosala dessus. Bible lobi. Oh, oya ko se confie pas ya mutu akoyokisa masoni. Mais oya ko talela nzambe akoyokisa masoni soki moke te. Confie-toi à l'Éternel. Yaya na ligi oyeba ete mobateli mpata malam. Oya koyokisa yo soni te eza Yesu Masiya Nazareth. Eloko alibosu yango na soko simbi na ne o. Ata mutu abetso liba kuna église okim église te. Parce qu'il y a un berger na yote. Aza bon berger te. Tango zo s'éloigner na nzam. Tango bitumbezo ya makasi. Et puis tango échec ezo mata. Combien de personnes lelo osala ba aller retour na église. Tango ce sont na tunio na département tango so ba betsa ki olibaku. Mais mutu abetsa ki olibaku ya aza nzambe na yote. Ondimela Yesu Masiya Nazareth ondimela yete. Sokaza na sale comportement o alingi ko se repentir te na kati église. Asotika na même position utara na kati libota na ye. Mais bien aimé yoko iko imiter yete. Yoko kipe ko landa makambu na yete. Yoko loba nzamba lobini ni pona ngai. Bien aimé, reconnaître bien aimé et loko moko ou connaître que l'Éternel est ton berger. Yeba ke Yesu Masiya Nazareth yenda za mobateli na yo. Un bon berger pour toi. Si tu es sûr que je suis avec un bon berger, bien aimé, les autres, même si va humilier ngai, même si va salingani, na kotika nzambo yote, pona ebi azambo bateli malam, oyo andima apesa bomo inaye pona ngai. Et loko ya mibale, il te faut pas avoir peur ni crainte de tes ennemis. Biloko na option o vivre na ne o. Soko simbi biloko bien aimé, ozalaka toujours plus que vainqueur. Kozala na kobanga ya banguna na yote. Ya mwana David azoloba na psaume 27, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Na kobanga nani? Na kobanga nani? Ata ba sorcier ba telemi. Ils n'ont pas le pouvoir si yo mwana nzambe. On dit mais là Yesu Masiya Seigneur sauveur otambola na ba discipline obanga nzambe ozalaka vina yo na nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, obanga nani? Si David a dit l'Éternel est mon berger, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Alobeli soutien et puis alobeli lumière. Même si nous avons marché en 2023, nous avons dit moi moulili liboso na ngai, nazo songa na dispa pour pas. Et si na bonne la kinza, et si na préparé kinyoso, moulili oyo na obanga ngote, parce que l'Éternel est ma lumière et mon salut. Nazo banga le côté, na kobanga te, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Na kobanga le côté, na kosala pe na peur ya mutu te. Makambo na omona eza aussi na zulango déjà et longa spirituellement. Or lokola esprit azobenda physique na longa spirituellement et mbala moko physique na ngape na kozala molongi kobangelo te ata mulile ye pour les alliés. Parce que berger na yo, bon berger na yo, il s'appelle aussi la lumière qui éclaire. Aza lumière ou éclairaka kobangelo côté. Troisième point. Donc on a écouté dans le Itali kobangate Psaume 60 dans verset 14. Psaume 60 dans verset 14. Rapidement ma fille. Deuxième point il te faut pas donc dans l'apparition il te faut pas avoir peur ni crainte de tes ennemis. Ya on a eu sabino ane o banguna nongo bazala. Bazala na bandoke église bazala. Na bandoke quartier bazala. Na bandoke balabala bazala. Ane o il faut pas mon dire différence. Ce qui bazate différence c'est relaxa maté. Na kati sa différence il faut tout le monde ba cheyo, ba chepe bango et ba comparer. Banani bango ba longi, pe banani bango ba longi. Te na tombo loboko na komba Yesu Masiya Nazareth. Ozana esprit sorcellerie. Na kati église oza ozo tamusa malamu te. Mon frère, ma soeur, papa, maman, na supplié yo. Na kombo ya Yesu Masiya Nazareth pe na bolingo na ye, repens-toi. So boy ko se repentir. Année au vivre différence. Au bon différence en ngamu na yo. Eza nzambe. Lokolo zoboya.
Nzambe alobi o mutazolo na yango kobuka. Na bondeli yo mon frère ma soeur, sorcellerie eza oyo na délivrance to bengango délivrance la plus facile ou la plus en fait quoi délivrance oyo tokoyi kotula ngo tamula ite 5 minutes ite eza délivrance à sorcier. Eza donc délivrance à sorcier. Quand sorcier moko lobi na ndoki na lingina tika sincèrement soka ndimi atika kindoki bande ko na ngai dikuto sambela pona ye bo déclarer Yesu Masia Nazareth bo maye miso abutu amona te makambo abutu ata batu bako iko ya nzam po ba ko lukaye amona bango te bo maye matoi ya butu ende ko wana ye moko lokola andimi atika kindoki soka moni bato misala mai ba ko lukaye aza déjà na kombo oya ndimi les ali kola ba kombo nyonso kombo Yesu Masia Nazareth nzamba solo pe ya bomo mokonzi pe mobikisi soki alobika na kombo Yesu Masia Nazareth kombo oyo papa le moloto alobi kombo oyo chaka mobulu na lifelo e bako ko résister te na kati ya royaume na bango ya ba sorcier bako kima bako libérer parce que bango na komi propriété privée ya Yesu Masia Nazareth mais soki mutaboy ko tika kindoki ata bandi délivrance pendant 6 mois. Voilà, merci frère Gauthier Kele, merci mingi frère Nathan Kifuta, tokomi na suka ya magazine FCL Lelo, CFC News web esika tozwaka ba information. Opération ya hôpital tozokoba tozotonga hôpital ki na nkolo Yesu Masia Nazareth yo oyo omoni ko contribuer ko hésiter te ya kan CFC to benga ndeko oyebi o pesa contribution na yo ko za lipamboli CFC tozotonga hôpital ndenge l'homme de Dieu alobaki kasi chaque mercredi tu as prière à combat de délivrance des familles mercredi au tokobanda na 6h to bandi déjà ko bondele longona momu na kolo yakamba la msusu comme à 8h te déjà aujourd'hui lobiko na yo déjà kangolami azo bela azan difficulté songolo paka la biso bakanga biso to mona ka clair te na famille biso musale zaka to mono tanga ki mingi ozama yele me musale zate bato zo laksa na classe bango bazo musala malonga yakato bondela Avenue Bombo 83-18 et dans commune Anjili. Kalabazo ben arrêt l'Angiloise et comment arrêt de la foi. Quartier 5 na commune Anjili. Ato tuni moi mkia isayo église pasteur de la foi Kambaka Yangwana. Yesu Kristo. Yonde kondi meli Yesu moninga. Mbote na bana nzambe nyonso bozwami partout à travers le monde. Yesu Masia Nazareth. Nzambe akondimananga apambola bino ya sala bino bolamu mingi. Oui. Yesu Masia ibisaki petelo o nyonso zolandanga na siècle présent a ozo sentible pe na siècle à venir a ozo la vie éternelle elingolo bani kolo Yesu Masia Nazareth a comprendre que pendant tozo vivre na mukili oyo tondimeli Seigneur et Sauveur lokwa topesi kondima na biso tozo talela ye bandeko lola e opesa mela biso nanzela na koyamba Seigneur et Sauveur pe ya kotambola na kobanga ye lola epesa mela biso oui mais yambo ya lola toza na sena moi oyo toza ba locataire il faut to futa ndako toza ba piéton il faut to luka moyen de déplacement tozangi mabota to bali tozangi mabota il faut to bota tozo totangi ba kelasi tozangi misala il faut to zwa misala to botami na ba famille eza réclamer ezo senga biso na kati ya ba famille na biso to bima na ba alliance pe ba lien o ekanga biso uta babokoko na biso tala famille bobotami bato abimisa mutu na famille bakenda ozo comprendre que il y a quelque chose qui ne va pas obotami na famille oyo bato babali babota ate mais ba o babali te bazobota bota pamba tom sezo déranger yo que leki wana yaya wana balate azobota bota mais yo bali libala bien mwana zoyate aende konanga esengelo sosola bozana batu batangi ba classe a bien même sala malonga ezate mais ce qui est Christ Seigneur et Sauveur bien il faut telema parce que Christ a la kabiso kaka lola te lola ezali objectif ya liboso o tozo kende ko luka nzambe to luka nzambe poto kota lola mais to suka na lola te poto suka na lola kaka te nzambe bi pandaki to wana na mukili oyo to vivre bilembo ya lola boyebi bien aimé dans le Seigneur Bible zolo banzamba laka Israël kana depuis tango ya papa na biso Abraham koko na biso Abraham nzamba laka e kana alobi peuple no akota na boum ba okota na Égypte mais à cause
il y a alliance on a osala na yo, on a osala na yo et kokitati na postérité na yo et bango bako hérité mboka onga na lakio. Na ko bimisa bango na boumbu, na ko mema bango na Kana. Bien aimé, alobi Kana là où coule le lait et le miel. Mais eloko moko et s'appelle ça mutema nanga. Nzamba tiki bangoka ateba ke Kana. Là où coule le lait et le miel après avoir kobima en Égypte. Mais na kati désert, il y a parcours na désert donc de l'Égypte à Kana milliers désert. Nzamba pesi bango lipa otobengi man et Bible lobi clair man ezaki gâteau na goût ya miel. Et vous comprenez déjà nanu bakoti mboka ne lakate mais bazo lia déjà gâteau moko o bazo goûter déjà goût ya miel o ezabi laka. Et par là na lobani. Bien aimé dans le Seigneur. Tant nzambe alaki biso lola bilembo lola et sengeli to mona nanu na désert otozoleka parce que nous sommes des pèlerins. Pèlerin c'est un passager. C'est un passager. Quelqu'un qui quitte un lieu pour acquérir un lieu mususu. Et maintenant parcours wana yango wana désert. Donc c'est-à-dire cette vie que nous amenons maintenant là où nous vivons maintenant, nous sommes que des pèlerins, des passagers. Et destiné na biso eza lola. Lola eza lokola Kana na biso, c'est là où to lia mafuta nzoi. To mela miliki, to fanda tranquille. Na lola ko soane ozalate, ko bunde ozalate, ene ko ozalate, jalousie ko ozalate, pe makamunyo so mabe e ko ozalate na lola. Mais yambo to kota Kana, il faut to mekango, to meka mafuta nzoi, to meka gâteau na goût ya miel. Donc c'est-à-dire nde tozana se ya moi oyo, il faut to meka goût ya lola, c'est-à-dire oyo eza difficile, nzamba pesa yango et comme facile. Ndenge konanga Moïse matuta mpangi aloba opuselenga panaza o basusu bazobundela. Oyo nyokoli basusu pona kozwa opesanga yango lokola matabisi pona salela yo. Yango wana okoma nelonga fête. Voilà. Donc nzamba zana makoki nyonso, la Bible dit Yesu Masia Nazareth, nzamba solo pe abomoy, tout a été créé par lui et pour lui. Et pour lui. Donc, c'est-à-dire, il ne manque rien pour nous donner. Et il a le pouvoir, parce que la Bible dit, c'est lui qui est le chef de toute autorité et de toute domination. Peu importe la famille, nabino et Seigneur lui comprendre que libota tobota mi biso nyonso toza place moko. Ba o ba bima bazonga na famille. Nyonso ba bima bazonga. Ne famille na boko bimate ato kei au perso c'est comme moi nampunda ba kanga na singa. So comme na limite ya singa, il faut zonga. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps fongola misu, c'est le temps au téléman na vie de prière parce que il y a tigana ebisa le secours de l'homme n'est que vanité. Au tamboli bandako ba meliso ba mai ba kangyo ba singa ba salo biloko belé temps de cérémonie. Mais pendant que je te parle mon frère ma soeur, papa maman yebi oyebi nzela bana ba leki nzelo leki bana. Mais où est la solution? Il y a problème et ça problème. Le problème c'est de chercher la solution à ces problèmes qui vous dérangent. Qu'est-ce que Christ a dit? Venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi je vous donnerai du repos. Pendant que Christ, sur la croix de Golgotha, il a dit tout est accompli. Christ a dit tout est accompli. Tout. Balia batata na bino. Bobela maladie héréditaire. Maladie est bon batuna famille en ope bino. So sali mabe et c'est alors on oya comprendre après. Que na sali mabe. Mais ceux qui n'ont pas salité, tu as ces goûts-là, il y a aussi la mabe, il y a autant dans la vie, il y a kobo, autant mi bali au 500 na bangon zoto. Tala basi au 500 na bangon zoto yaya. Yo quand ça le là peut-être parce que tu es meilleur, mais non, parce qu'il y a un envoûtement là derrière. Balingo tomber dans sida ou tomber dans maladie belé au père de vie. Et au comme posséder encore davantage. Diable bangaga moyen possible était protéger pour la maladie sexuellement transmissible. Le diable n'a pas besoin de ça. Tu peux utiliser tout autre moyen pour empêcher maladie physique et joyauté. Mais maladie spirituelle n'a pas de frontières, n'a même pas de limites. Il y a seul nom qui peut arrêter ces genres de maladies, ces genres des infections. C'est le nom de Jésus de Nazareth. Mais sans Christ, la Bible dit, bien sûr, il n'y a pas la vie. C'est lui qui est le chemin, la vérité et bien sûr la vie. Mon frère, sois conscience. Ce n'est plus le temps, il y a aussi qui jeunesse. Nous, on est né, grandi dans Njili.
On est moins à Tchangou. On connaît tant d'histoires. Il y a Bilamba, Kokende Batsele, Kokende Batou et tout. Et enfin, on a compris que vanité de vanité, tout est vanité. On a besoin. Il y a premièrement le royaume des cieux. Et après, avant le royaume des cieux, na vivre peu bola mo nzambe na sena moy au centuple sur cette terre. Frère Sosola, tika distraction mon frère. Ce n'est plus le temps jeune premier, parce qu'après la mort il y a un jugement qui nous attend. Après la mort tu seras où? Son koufi dans le péché, son koufi li banda na Christ, tu seras où? Où sera ton endroit au que paiement? Il y aura un jugement bien aimé dans le Seigneur. Alors, loko comprendre que son ensemble là est d'abord pour l'intérêt na yo, pour nzamba zala nzambe avant ngana otobotama. Bible dit quand la terre était informe et vide, lui il était déjà Dieu, il était là. C'est lui qui a fait toutes choses, il a créé toutes choses. Naina sunga bien aimé. Tu vois des problèmes qui te compliquent. Oezo leliso, maman. OK na poto mukandate. OK na poto permis oya pamba pour me mamu tukakaka moyen de déplacement. Ezo compliqué otilelo. Au sala biloko permis, ça ne tient pas. Ok, n'a pas un espoir au réussir, mais le lot a la complication. Le lot 40e mariage, 40e libala aux anons. Or bandolo bangana obota na mbali moko nos mbali mono sanevi. Papa bandolo babongo ngai na obota na mwasi na moko aujourd'hui oboti na basi combien? Zonga tala na famille na bino yaya. Ende ko ngai na zolo baloko frère na yo avec un cœur rempli d'amour. Dans la famille na bino. Combien de personnes abouti na mwasi moko? Combien de personnes abouti na mbali moko? Mais quand vous êtes frappé d'aveuglement, il y a aussi comprendre. Le Seigneur m'a dit, te dit maintenant, parce qu'il n'y a pas d'hasard. Écoutez un message, peu importe, na partage, ba salio, tout ça, écoutez na moyo moko. Bien aimé, sachez-le que le Seigneur a voulu vous parler pour vous dire qu'il est temps de comprendre que les alliances, il y a famille, il y a singa famille, tata na bino na maman na bino. Ndenge basala yango peza pa na bino mama bino aboti na mbali mokote bino nyoso le bon bota ibale belebele ozole la lobiki na mesna satan dakte na kokoma na niveau. Mais c'est arrivé bien aimé dans le Seigneur. Mais non, tu dois avoir une révélation. Tu dois avoir une révélation. Il n'y a pas une révolution sans révélation. Tu dois être d'abord révélé pour que tu puisses te révolutionner. Si tu n'as pas eu la révélation, on trouve vie normale. Il y a un monde qui frappe un aveuglement. Ozo que na vie ça compliqué. Ozo tala yo, s'il vous plaît, permettez ngana lo bayo yaya. S'il vous plaît. Tala yo ne na yo za yo na yo wana. Oko se retrouver en état ozanon. Je ne crois pas. Je ne crois pas bien aimé dans le Seigneur. Je ne crois pas. Au tambouli, mais il n'y a pas une solution. Au salo ko sala. Aujourd'hui, tu es arrivé au bout. Tu ne vois pas comment s'en sortir. Mais j'aimerais te dire une chose. Quand nous sommes limités, comme la Bible dit, quand nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui est plus fort. Il est plus fort, plus que tout. Le plus fort de tous les forts. Tous ceux qui sont forts. Et il y a quelqu'un qui est plus fort que tous ces gens-là. Même ceux qui sont dans nos familles. Là où nous travaillons, il y a quelqu'un qui est plus fort que tous ces gens-là que vous voyez. Comment il s'appelle? Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Sauveur, les grands vainqueurs de Golgotha, le véritable Dieu que j'aime beaucoup dire, qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas, le Dieu de mon parcours et de ma foi. Il est là, il t'attend. Tu sais, s'il la croix, c'est pour t'accueillir. Il a croisé ses pieds sur la croix de Golgotha. Pourquoi on a alphabet à 7 mots? Vous avez compris le mystère à chiffre 3. Pour ce que vous avez colonie balengo à la 4. Or que chiffre 3, chiffre de résurrection, c'est pour te dire. Na kangir balienyo sur bakoko o balexia na sama kolo boka basoy na fungoli maboko pona lobano yaka nekta ozanango atoza ndumba kimuyibi nyonso ko la yaka na boya kimuyibi menalinga miyibi na boya kindumba menalinga bandumba pona yamba bango nyonso bato misala mabe enfin que chiffre 3 il y a 7 ya loboko mobali il y a 7 ya loboko mwasi pe ya 7 moko na makolomi balesa la chiffre 3 mais ma résurrection vie na yo bakunda et c'est quoi? Et c'est quoi, bien aimé? Olota bandoto. Mais ils ont réalisé dans sa vie. Joseph, à l'autre ndoto, mais c'est une interprétation à tata. Pour ça, il tata interpréta quitté. Annota quitté. Joseph en Égypte,
alinga lotaka ndoto. Or Pharaon azali na posa ndoto te, mazali na posa interprétation ndoto. Tika tata interpréter ndoto na tango. Nazo interpréter ndoto no koloba. Ozane siga nzamba o memo. Mais ndoto il faut yoko l'interprétation. Si vous avez une interprétation à vie na yote, à toi se retrouver pene na mboko esengeli yo pambolama. O pambolama te parce que aucun ndoto. Or Pharaon pe o esengela pambolo ye pa ozana ndoto. Ce qu'on a na expliquer ndoto en ndoto muninga. Bien aimé na invité on a prière. Tout ça na 4 mercredi na mois de février. Mois de février et ça mois oyo to benyango mois ya ba prière étanche dénommé na obombate na opanze sango. Ah, j'aime ça. Bato ebele balinga ba panza sango na baote. Na obombate na opanze sango. Tala thème ngwana pour na mois de février. Na obombate na opanze sango. Nana ngoyo opanze sango. Ba panza o sango o salaboy bazongisa boy. Mais cette fois-ci to panza mutu moko sa. Mutu wana apekisi to panze sango te mais to panze sango. Pourquoi? Pour m'ambassaler les biso et les kebele. To bombate to panze sango. Mutango komone nani? Yesu Masia Nazareth. Abikisa avec la lobine kolobate. Avec la kekuna lobby. Mais Christ a pini riete. Or, ce qui Christ a lobby salabo salité. La parole de Dieu obéité au côté de la désobéissance. Et mouto a transgressé loi. Donc ça dit ou a péché a bouki mi be kwanzam. D'office, aza ou a obétama. Aza oyo a obétama na conséquence. Mais pourquoi mouto avec la qui a lobby mais Christ a sali ma bête? Parce que Christ a payé ça qui mais azingaba panze sam pour azwa le kum kemo pe masanjuli. Venez bien aimés dans le Seigneur ce mercredi en commençant par demain mercredi 1er février. Demain mercredi 1er février à 7h l'église CFC Centre évangélique de la foi en Christ. La prière commence à 7h, je serai là avec moi de 7h du matin à 11h prière ici. Mercredi 1er, mercredi 8, mercredi 15, puis mercredi 22. Neto zawana 4 mercredi. Il y a mois de février. Mois de février na CFC eza mois ba prière étanche ataba lokayo. Ataba loba oko koma mwana nzambe te oyamba Christ te ba finga yo ndumba ba finga mo yibi ba finga lokuta ba benga mutapasi. Venez avec l'état que tu as. Venez avec cet état. Venez, venez, venez. Boya, boya. Yesu Masia azo benga bino. Atoza na commune nini bien aimé. So komika na Sainte Thérèse. So posu grâce aux amis tout que na kimbanse que toza non loin Sainte Thérèse sur Macadam. So posu mi tout que kimbanse que kotu na bout adresse le baga na chauffeur ou bien receveur lo ba kiti sangai na église et pas pasteur de la foi Kambaka. Neto lo bana kin kita en église à pasteur de la foi ndeto lo bila ngo bon. Ba kito na porte église au traverser ka niveau au commune église. Toza sur Macadam. So kiti na Sainte Thérèse. Référence en Gilles. Place Sainte Thérèse. Au Kitiwana, au lobika na bato ba moto to ba chauffeur, nazo ken église pas pasteur de la foi, ba otiko na porte ya église. Tu n'as même pas besoin de l'adresse. Bien aimé, la prière commence à 7h. 7h na simi micro, 7h du matin. Boya en famille, boleli mingi, boya en famille. Bandana biso ne bandeli. Kolobate na banana na 4, ça c'est pas Dieu. Commencez avec nous d'abord demain c'est les fériés. Bandana biso le 1er février oyo. Bandana biso bien aimé. Na otea sa malam toko bondela et puis pourquoi to lobi na obombate na opanje sango parce que to tato lae. Et c'est moi le sambo isabiano na on. Do to bondela. To bondeli o tato li makamzamba saleli yo. Akuta na piscine Bethesda na mutu ou apesa rendez-vous. Na mukana Jean chapitre 5 akutana na muta piscine Bethesda pesa rendez-vous au poli trop obikité faut kutana Yesu Masia Nazareth o police a te mabikisa ka okaka moi si o ya Marc chapitre 5 na verset 21 perte de sang depuis 12 ans akutana Christ azwa rendez-vous na Marc Bible lobi mutoyo avec le Bartimée akutana Christ azwa rendez-vous. Kaka yo ne muta opesa rendez-vous te yaka na kondima na yo. Vous savez, na sala calcul ya révélation. Parole P plus F est égal à M. P plus F est égal à M. Parole plus foi est égal à miracle.
Oyoki li lobanzami, ondimiango, au vivre miracle. Parole, plus il faut na yo, égale à miracle. So nzamba aussi la foi nous te zamuke. Aussi la foi na biso ya grand CNV. Oye comment nzete munene bandeke ba fandaka. Nzamba oselo, même na kondima nanga. Yo yakaka 7h prière bandi 11h to silisi lobby na 7h église centre évangélique de la foi en Christ, l'une des églises de la 37e communauté des assemblées de Dieu et pas ingai leki na bino mwana yaya muninga tope mosala nzambe par la grâce de Dieu onazo kokamba. Que le Seigneur vous bénisse. Ne ratez pas ces rendez-vous. Yebisa famille, yebisa muninga lobby okenda musala, c'est une occasion demain de venir prier avec nous afin que la main de l'Éternel se manifeste. To bombate, to panze sang. Kabola yebisa muninga na ozanga te na mois de février. Pour mois de février, na kati CFC, eza mois ba prière et tons dénommé to bombate, to panze sang. Yesu Masia, makama mineno osela biso, to bombate, to panze sang. Soyez bénis, que Jésus-Christ Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, nzamba solo pe abomoy. Na lingae, na ponae, na salelae. Nzambo alokota, ma meste ninga yemba, nzambo alokota nga na kimbanseke, na mokali. Tala ninga salinga bolam. Nzambo azonga na quartier 13. Nzamba solo pe abomoy, nzamba kanga minora banguna. Nzambo azonga na sa tombole likolo, asala silogante, aloba makambo oyazana makoki ya kosala. Papa le molo taloba nzamba kanisa ye yenda zaki na makoki ya kosala. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse na ozelo bien-aimé dans le Seigneur. Oyato sambela elongo na évangéliste Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi. Je vous aime beaucoup. To bombate, to panze sango. Lobby mercredi 1er, mercredi 8, mercredi 15 et puis to suite na mercredi 22 oye kosala toujours ba mercredi na biso. Mercredi ya combat et délivrance de nos familles, Kodef, que Jésus-Christ Nazareth. Nzambo natika ate okumisa. Nzambo salesi ngwa mutema nanga. Nzambo bundelanga bitumba mulili nazomona te. Nzambo abatelaka. Ndenge mukili eko batela te. Nzambo abikisaka bokonetekisa batu bimbundi et même batu na Inde, na Suisse, partout à travers le monde babikate. Kolo Yesu Masia Nazareth abikisa. Abikisa bokonoyo. Moi, ça lemba, 12 ans à Bixa, 38 ans à Bixa, l'homme de 33 ans à Bixa Bokona, 38 ans. J'aime parler de cet homme. Son Ndima a été Atananziana Bisso, Ndima qui est sur Massia Nazareth. Il s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Yamwana, to bombate, to panze sango, que le Dieu vivant est véritable. Soyez bénis, to kutani lobby. Soyez bénis. Bana CFC France nous a rappelé que dimanche auto bandi 4 dimanches de prière et de délivrance au Ezali ne craint pas, croit seulement. Bon on a Suisse to kozala on a les 11 pour à cause de la foi, le 11 février à cause de la foi na Suisse. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Nathan Kifuta Gauthier qui est le trésor Tingi. Merci à notre Père Nyoso, la femme de la foi na bosse communauté JFC, jeunesse de la foi en Christ. Merci Nabino Tokutani lobby mercredi na culte nabso combat de délivrance des familles, ce qui est sur Christ en Nazareth à mission égalité. Ngana bino to monani. Merci. Maboya balinga, omoni mvula ya sika. Mafuna repas vite likoke ndelibisi. Maboya balinga, omoni. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, Courrier Express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, à Bizo Kotozane. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là, je t'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Nakasavubu, il y a Nakasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko
international. FB international. FB international. FB international. FB international. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB international yango ni masolo.